Kanga Dadi, et na masolo ya bien. Merci de partager l'émission. Ce que mon yango, ce que vous abonnez, ne bisote abonne-toi. Kanga Dadi, idéologie ya sika, ya yemoko papi geni. Azalaka moninga na bino pete. Depuis kala. Azalaka moninga na yote ya. Nada moninga na yote. Papi geni, torbe la vie. Oyo nyonso azala besoin ayoka masolo ya bien. Kende kaka na chaîne YouTube ya Tolobe la vie. Ya yemoko papi geni. Ceinture noire, 12e dan, en esprit. Kanga Dadi, et na masolo ya bien. Biso Tokoti, Soki, Oligo, rejoindre Biso, Zwakiti, Vanda. La porte est grandement ouverte pour Nayo, Soki, Oligo, Kotana Biso, mais Mingi, Zwakiti, Salara, Ande, tout Salaka. Vanda, Pena Poto Sola, parce que Makambo Sola, Ezali, Ezali, Kanga Dadi, Ezali, émission à Mikolo, émission à parents, émission à responsables, Balanda Kango, débouté, Pessango pour ma valeur, Vanda Penza. Si vous en avez, il n'y a pas de souci. Vous avez écouteur, Mamika Namatoi, pour Olanda Biso Pena très bien, parce que Makambo et Kobima, je crois peut-être, et Kosungayo, ce qui vraiment Olanda Biso Naboke Binyoso. Merci Nabilo Nyoso ba oyo boza ko benga pe ko partager Kanga Dadi na lobaki bande ko bosunga pe Kanga Dadi te. Apport nos aga ka partage. Sono aux abonnés na biso te abonne-toi. Récemment biso to ça na moni to zwaki au moins 25 abonnés. Parce que émission yo kende ba 1000 personnes batali yango to aura 25 abonnés te. Tu en as besoin ba abonné bo bakisama. Sono nos abonnés na biso te taga na se wana. Option mo eza wana ko tinda yo o s'abonner. Soko s'abonner nga na oyeba ke mutu moko bakisama. Et puis na oyeba biso vraiment welcome. Oyeyi malamu la grande équipe de merci de nous rejoindre grande équipe de la vie. Merci. Alors ezali Kanga Dadi dans le bien émission responsable émission les autres Sabouania émission pas comme les autres même na combo nango déjà où il ata au monde avec nos émissions moko c'est pas pareil. Voilà tout ça la makambo o batu basala raté. Devise na biso yango wana Kanga Dadi to benga mité pour tout ça makambo batu basalaka. Merci de partager. Ou à partager ou à koyoka mbela na biso à partager en tout cas topesio déjà merci. Ou à koyoka mbela na biso à s'abonner, topesio merci. Ou à koyoka mbela na biso moi j'aime bien. Moi j'aime bien, moi bah commentaire pas bien. En tout cas, topesio merci. Pesa biso proposition na yo, pesa biso li solo na yo, tindela biso li solo, toko yambango en bonne et due forme. Les loto leki na Kanga Dadi les loto za les 12. Loto za mardi les 12 novembre 2024. Toleki le poto solo là pour un sujet morosa vraiment important encore sujet moro ya mawa. Ikambo tolo ba oyo ndeko na biso mobali autotika biso na États-Unis. Les solo voici ba pesa biso ngo déjà il y a un moment mais il y a ça bino ma solo biso to boka ngo te to tia ngo na frigo. Donc là ezaki na frais to bimisi yango pour ezozo mo mikolo belé bana ndeko pesa biso di solo tam susu ye mo au kamo. A mon avis bana pesa bino pena di solo o le ba yango te et tout donc tolo ba di solo parce que ndeko na biso mobali autotika biso aux États-Unis. Boyoka commande qu'on a biso oyo auti ko tika biso et là on est kozaki liwa na ebo boyoka yango toujours à travers cette émission yango na sengi na yo partager yango na sengi na yo liker yango na sengi na yo s'abonner pour ataka biloko boité pour ekosunga yo voilà on s'appelle moko vana banda le 26 oyo na kozala on appelle ça le programme le 26 oyo na kozala. Déjà avant le 26, nous avons la temps sur en Italie. Na mystique famille en Italie, mboka ba de Kazma, mboka ba pasteur Kipe Mambu, mboka ya ba Patrice Mokoso na roza la wana. Mama Berthe courage mais sincère condoléances. So nazaki na le kana matanga ba bisinga bozana matanga na mboka na ngai mboko naza adopté kuna na Napoli. Je crois qu'il y a Rozalawana dans 2 jours peut-être si ça va na Rozalakuna na Napoli et Naza Kokende
na Suisse, nous en Suisse wana, très bientôt nous en Suisse. Le 26 nous en Suisse na Basel et le 27, le 28 nous na Lausanne. Après nous avions à partir à Lausanne pour na kende na Portugal na Lisbonne na Lisboa. Nous aussi na bande konyoso au bazana Lisbonne au bazana Lisboa. En tout cas, pour faciliter tout tâche toujours luka communauté congolaise parce que tu en as besoin pour tous en moi séjour kuna il y a moi quelques jours tous aussi na bande konyoso vraiment bon meka kosunga biso ceux qui moyen kozala pour connecter biso na bande ko au baza na Lisbonne pour tous vraiment na masolo oyo il faut tout solo là na bande konyoso au baza na Lisbonne. En tout cas na sengi na bino encore une fois bon meka vraiment kosunga biso pour faciliter tout tâche. Vous pouvez ce numéro, il y a mon tour à Zakuna, ou besoin numéro dans ce beau ça parce que tu es à la Kuna, aux Amalam, vraiment ceux qui te coûtent na communauté où il y a Bissou, et qu'aux Ala, Malam. Voilà. Alors, merci à Washington, bon rétablissement, il y a maladie, bon rétablissement, Washington, courage, et merci à Jano Dibols, Jano Moutoulanga, merci à yo, et un grand merci encore à Émile Bamba de Zurich, à Zomon Ambalamoro Didier. Voilà. Naleki tout solo là biso na biso za ndenge biso les ammo mulai mais boli bisa biso to kokende vraiment na l'essentiel na ngi na bossa na kutu parce que na Lisbonne wana eza na église moko ya je crois ya ba congolais et plutôt ya ba brésilien eza wana basambelaka na bato portugais bato portugais Igreja Fonte Davida. Igreja Fonte Davida bato ba église wana na kozala kuna na obeta tourne église wana na Igreja Fonte Davida. Bon comprendre biso donc tozala wana to komeka kosola sola ali sola biso za ndenge nini ela ndeko biso moka mobali azaki na mboka mona na okeno mbango apo esi na to développement temeza mo mulai na ndenge ndeko kufaki ndeko biso mobali wana azalaki na mboka mo na Maroc akena mba moko 3 obi ndeko biso na Maroc salaki connaissance na fille moko boye na Kinshasa na Facebook balingana na fille yango me fille yango bande ko boya ye ya sala effort fille na lingi fille na boya gaye une fois nzamba yo sala grâce à longwe na Maroc avec les États-Unis tant a commis na États-Unis a changé mon profil na ba photo ba ni na changer a bengi moi si a commis moi si na za na Maroc ta na les États-Unis ta ko numéro na nga yango moi c'est moi bengi moi c'est comme ko sala yemba mo ba avance papa les solo ba vandisi na moi si tant que ya comme États-Unis maman ba vandisi solo na moi si abisi moi si abino font la compte mon dans le Chilombo wana compte dans le Chilombo na compte wana ba vanda ba mi balé kaka famille na ba yebité mutu mso ayebité vraiment otinda moi moi si ba mbongo ba kolise bolingo la bordon na Maroc ba lingana te ba olinga tant ya comme les États-Unis comprenez déjà les sont de Tokyo donc ceux qui sont na Maroc moi moi si linga linga été donc moi c'est ko linga ye tant ya comme na États-Unis alors comme otinda moi si ba mbongo moi ça font les comptes en tout cas ba vandisi bolingo la bango bien en distance bon mi balé kaka après a décidé que il faut qu'il négocie la mariage à bala mona mwasi oyo et bon azonga mikili tant que a eu décision il faut akende Kinshasa ke bala mona mwasi bande konanga akomi ko lota bandoto moko on dirait ça en kata cercueil on dirait bazo bondisa ye ata lali na monde zaka moi pongia moi ata pongia moi aoni ko lota penaki ana kata cercueil bazo bondisa ye ndoto mo lota kikutu ke ba longole blo no soit libu tango ya kisika azalaki na ba camarade na ye oyo asaki mo connaissance wana ba masa msusu pe bazena bango basa wana zaki ensemble. Alors donc tango ndeko azalaki na tango akomaki na États-Unis sika asala mo connaissance ta ba ndeko nyonso na lobiawa bazalaki bon bien bandeko sola bien tango zipe likanisi kaningaki Kinshasa akie komona ba master oyo bazalaki na bango oyo bakutana ikuna ki komona bango si bango no ya yanga naza ko je m'apprête vraiment pour na Kinshasa bani batema ba mona na moi trop ba mona na ba chaque week-end ndenge zalaka ba mona na
mbala moko master moko aisi bango abino nalinga nakende mais obike nazo comprendre na olota bandoto moko boye ya bien plaisant mingi te mikolo nyonso na olota ka bandoto moko tana loti bo master mpa ebisi abi ngako na boye koyeso mukolo wana tango yaki awa obike mwasi na ngai alotaki ndoto ke yo kofi ya bazota bandoto moya moko butam susu amemi cercueil moko cercueil oneza polele emo bazo lakse azana kata cercueil bazo laksa ye wana na bandoto ya ndeko bali oyo totika biso aux États-Unis. Après tant mikolo ko miko poussa na pa kende lisolo ya yena mwasi ezaka bango mibale akamati ayebisi yango ba parents na ye avant quand même ba parents a dit non ba parents quand même il faut bayeba et lisolo na ye avant d'ici père na bango pour ameka ko yebisa père na bango lisolo père na ya yebisi ya lobi tina na mwana ngo tina na mwana mwasi yango aya awa comme ça na yeba ndenge nini na bo répondre Pabino papa nazoya ko bala mwasi nanga tout papa lobino na kondi bana bongo te faut tinda ya yawa na mona ye comme ça après je vais décider atindi moi mwasi atindi mona mwasi moi mwasi tama kepa na bango pour expliquer à parents que non na kutana moi mwasi moko donc ba yoka ina mwasi ba composer histoire na bango ezala que non to banda déjà banda kala tout avant que neko to zalaka bani o mobala aleki na Marocase bambule pe na Maroc que no tanga na Maroc ndayo ayo kende c'est-à-dire ba composer ka eloko wana pour bimate que ba kutana ki na réseaux sociaux sont des c'est-à-dire pour ne pas poser ba question belé ba bande banda kala tango mwasi aye papa nenga mona ki mwasi père nenga comprendre atali mwasi tititi mukolo abengi mwana na ye ayesi mwana mwasi na yaki awa na mona ki me on a basi musu bazate ote papa wana abi bon vraiment na mona ki je sais pas ngapo na ngai tant que papa na yo na ko vouloir yote mais est-ce que oluka mwasi musu kuno bala te parce que papa ngana dana bien ngana zuwa ko tukichaza pona de yozuwa kande po bana mwasi yo bon eza dikansi na yo amenga penza tant que papa na moni na ibite na moni ka ke net bien ti bande ko nga famille papa baboyi famille maman na ye baboyi batu tout baboyi mais ye azako obligé de quoi passer son bagi billet na ye akomi na veille à voyage abungisi passeport tala makambo zo sama na vie ndeko abungisi passeport zo mona na te luka passeport zo mona na te mais na kosuka wapi passeport au mona na mokola voyage donc 2 heures avant voyage yazana na ndako pendant que l'aéroport na place hier avandi et au moins dans la une affaire 1h30 bleu moins c'est-à-dire à rater voyage a obligé ben agence ya o asomba billet pona a fouta pénalité ba programmer na vol. Donc makambo nyoso yesa na mele ko mele kaka tango a changer ay ko kike na Kinshasa kepe na Kinshasa asal maman ina osana Kinshasa bali pe mwasi yango wana o ya riva bali ay ko zonga na mikili tanga o zonga na poto bandi ko nanga moto ke mulai te parce que solanga za mulai penza mwasi na iroya tant mwasi na iroya poto aux États-Unis de quoi bande maladie déjà maladie moko boy donc maladie on ba sur 1000 personnes tam sous mutu moko am tarozo donc c'est-à-dire après 5 ans 10 ans et puis les maladies moko ba mikolo pe namde mbazwango na mindele ba okama maladie wana onde kwa zwaki onde kwa beli mindele kutelekela ba mutu kozo maladie boy ndenge ni mindele kamisa bango mona mokeba kozo maladie boy ndeni to makambo ane ko mona ke o ba biloko nyoso libume bebiye balongole bilo basisi balongole bilo so libumu so ndenge ni makambo ko mbongo et ça que moi c'est que ba pesi visa moi si aye siko pendant tout ce temps moi c'est dans Kinshasa ndenge wa makambo e basima na anticipe on déjà moi c'est dans Kinshasa wana moi c'est na John na moko bazaki na ye ya pasteur celui berger celui nani Joana a ko zo pe chance akina ibangola siko moi si atinde na Joana bala
jona kangisa balar na yeka oyo noko andai ko tinda o noko tindaka donc mwana za mwasi oyo jo wana linga o wana zali jo oyo mwasi abande ko linga na to so comprendre nga bien donc mwasi oyo ndeko na biso akufaki ndeko ndo na biso to kufa mwasi na balaki nzani mwasi azali na copain na yemo bene kinshasa wana mwasi atinda copain ne wana Angola parce que yebise que ngana okende États-Unis tano ke ville boye pour basape bavandi boya mojonga bengi bani ndo tolobaki abaseka ka oye bakate yazo foka kuna pe ba ofo donc mwasi pas zo foka mutu mususu yazo foka na mwasi foka na mutu mususu et ça dit que tangu mwasi azui atindi John wana Angola John aki Angola vous comprenez les solo hein on va pesi biso déjà pour vendre dans frigo to bimisi yango John aki Angola to John akomi na Angola allez na balaka mwasi otindela ye John kozwa sikoyo nini bo ake Brésil Joana aki Brésil to John aki Brésil nde et on ça la peke non Joana akota mikili akota États-Unis n'habite à Luka Banzia du côté à partir à Brésil akota États-Unis titi aye ovanda kaka na ville wana parce que ebe dege no mwasi na oya na ville wana aye na ville wana pour moi c'est que mutabali nga peut-être sûr donc c'est dire nga na ozala wana yo Joana si a précédé déjà a comment déjà peu avant moi si aikoya to moi si aikoya mobala banda maladie bah ça mobile les aussi maladie comme grave mobile comme hospitalisé donc bala comme hospitalisé na okata ta poser mo mulai hein pour na kati ya mobile zo ko moi si mo aboteni mo na moko bali batu ba landa biso ba États-Unis na ville wana bai makambu mo to tanga ba kombe za tena bika no auté na Maroc mutango yi wana batu ba yi la bisibilo ba de ngai tango moi si kaka malade mobile malade comme makasi après jour mon docteur parce que on a ba lobana bango ba docteur ba tala ba moné déjà que non ça ne va pas aller ça va plus aller ba ça déjà moi aussi que non tala boy et puis ba c'est mobile déjà pour ba yibisaka comment moi ça va c'est la madame yara non ba l'hôpital et tout vraiment ça de la crise et tout l'hôpital tant moi c'est accueilli l'hôpital bon déjà tant moi si à outil Afrique aye na États-Unis et alors le bosso moi ça salaki moi ça comme ko kabola ye na ba master bato ya kutaki na bango et alors moi ça comme ko ça donc c'est à dire ciseaux quoi azo kata pena de ba relation ça zo kata rango moi ça lingi te ko diazala siko komi er mo mona amona na souté abenga souté to iba genre monde ça to iba tonde ngende ba kinda rapide yibi alors docteur ba benga sinon yaka mba beng moi si na mbango hôpital tout moi c'est qu'un hôpital mais c'est bien tout cas mobile na yo ndengeza boye to bengi yo ka yo nde au décider ce qui to tikaye à vivre mais ce qu'à vivre parce que ça déjà auto ça déjà réawa auto ça la ré du cœur awa ce qui to tikaye à vivre et ba ke a kokoma à sous normalité ou soit on le balai sauter ou soit son dernier donc alors second yo lingi to débrancher ça dit que débrancher ça dire monta koufi moi ça m'a choisi moi c'est dit mieux bino pour débrancher sans pour autant à contacter ta famille na ye à contacter ta baba master oh basi baba boxa moi si aye qu'on dit maqué va débrancher mon bali donc c'est à dire à koufa va débrancher noko no wadaye akondi noko après quelque temps ba yo kasi ko lisolo na bete bino o yangola we ko bima ba mo na mo sina jomo ba jonga ekipe sika ba olandela nzoka nde jona epe na banana na banda Afrique jongo yeku tumtatinda ba di masolo pe na tout ebetami pe na masolo pe tout ebipo jo pa komela ba pire wana masolo pe ne bima donc na minute yo moi si akanga na jona wana noko o bande ko pekisa ye o même na ba parents no ba telemelaki solo ya moi si noko aboya yoka noko na minute yo anasa mabele jeune garçon akufi a fleur d'âge somoni ndeko wana mawatro jeune garçon lui qui vient na pasi yaketa donc kokuta ka utana moi si na Facebook nde makambo nyoso
ekokeli. Bandeko nanga. Omoni makambo yo toloba yango à chaque fois. Mambo toloba yango à chaque fois. Bolingo ezalaka moko nde balobaka. Ya bolingo ezalaka pure. Kombo na bolingo. Tamsu tozwa yango na légèreté. Bolingo eza eloko moko basakanaka nango te. Déjà yo moko osali ba démarche ya mwasi wana na Facebook, na réseaux sociaux. Tant aux en Afrique, ça n'a pas marché parce que moi si wana a se payé na hauteur. Tant yo komi na mikili, les États-Unis, moi si on salo de avance yé moko. Ado so avance. Na avance au moi si bandi ko sala yo pona yo otomber mayanga. Tant yo tomber mayanga, pona yo mo lo kwa neti moi si alingi yo. Siko senga ki komi tout na question. Est-ce que moi si alingi nga pona na komi jika pona poto? Parce que abi ke soki to kamina ye un jour na obeng sa na poto. Donc moi ça linga po aya poto. Toi linga pena parce que ton linga qui avant. Moi ndeko place wana ba kondana mo wete mais ba erreur et c'est nga to réparer yango. C'est vrai c'est ngo réparer autant on ta vivant mais tant on vivant ba mekaki ko sunga ndeko patambola lolenge o ba master ba lingaki ndeko de akimede ba master de wando ka suba tout surtout dans moi si aye moi si kati ba relation tout. Omoni makambo des osalam. Bato bele ba osakana na vie. Vie ezaka moko. Papa na yo ayebisi yo kino mwana mwasi oyo te nazo sentir yete. Papa. Yo moko bandi ko lota bandoto, ça dit bandoto nyoso yo lota eza makambo oyo ekomeli yo. Lelo ya ku andolota cercueil itabatia na cercueil ya kundama na sama bele. Papa ayebisa ye ba famille na ye ba boyi. Babi mwasi yo te. Mutuna ba mona te mukoka ba moni ba bina nana oyo te. Ko pe ko arriver yo. Tam susu bande ko ba boya ki dibala, tam susu master na yo. Ba temela ki yo. Affaire tam susu ya momi oyo zana ye. Ba temela ki yo. Mais yo oboya ki. Suka nango ndeko simbi mutu. Baka oyo eza ebele. Yo mutu kokufa ya kotikala. Baka oeze au moins bena mutu mobali penza mbinga mobali noko moto pena mais moi si moi lekela un esprit nandeni nandenge nini moi si pena kwa ici pena na parler moi ça kwa ici Joana zemioza ya yote Joana ndo yota la mwana na ndako yo batekeli epe chambre ba histoire nete ba jani to yebi yango nana nga bosani histoire ba histoire nana nga bosani yango mais lelo ekomi histoire to mo beta histoire de biso zaki batu oyo on était vilipendé moi bena obe on était frère ko kota makam na nga souté tu ba gens des alakati moi soit comme c'est à dire moi si pour à récupérer du solo on a bien et moi ça l'année au Kabolo non na ba master surtout soit il blague non ba master o ba ko memela ou délivrance au Kabolo na bango. Sko yemo pa komena soni. Akomi siko yo soka zana mwasi. Donc soka yazaka soka mikolo na bazungi bien na mwasi. Abenga su binote. Abenga binote. Ba jango za kandengo wana. Mais lelo to beta lo solo ndeko kufa akenda. Ndeko kufa. Bolingo ebomaka. Bolingo ebomaka. Okolinga mutu moko leka komi leka yo moko ta. Oyebi eza lisolo mona yebi masa na biso moko ye nzamba bikisa ye. Nzamba bikisa ka pona nini parce que ba okabwana mwasi wana. Ka ba jara ba boye. Mwasi akabole na ba camarade tout. Mwasi eza na Afrique nano yete ando peso de ba loi. Mwasi aya komi na ndako na yo. Ayo bato mwasi akutaki yo na bango, mwasi akaboli yo na bango. Mais oza ndenge ni. Mwasi akaboli yo na bato ya akutaki yo na bango. Donc ça a besoin de récupérer ye pina za ye. Donc mwasi amemi ye na kwemo batika bazaka bomi balé. Abona suba master te. Baba ta so ba bengi ye. So za mwasi o yamba te. Ils ont les mwasi o préparé. Moi si alingi yo pona ki bogar na yo
mwasi alingi yo pona poto na yo, mwasi alingi yo pona ba charme na yo, mwasi alingi yo pona mbongo na yo, to mwasi alingi penza bolingo. Parce que père na yo l'air amoni mwasi père alobi non oh te. Oh pena te yete. Nazo sentir mwasi na yo oh te. Père no aboyaki. Mais yo lobi te gana lingi. Makambo ezo sala mabandeko nanga. Bandeko basi balobaka tosolo baka awa. Le karma existe. Kolia mbonga mutu na loyenge te. Kolia mbonga mutu na loyenge te. Soko moni que ça va pas marcher. Tika. Soko moni ko lingi na mutu wana te. Kolia mbongo na eta, kolinga mbongo na eta. Kolinga ba bien na eta. Pour un jour, olingo me majona tina lilita. Tina tombe. Po yo tika la siko ko régner na biloko wana tout parce que mutu pa otuna zati mais nzamba zali. Mutu otuna zati, mutu okangwa zati. Mais Dieu existe. Oh nyoso to sala kana se awa. E futa mela biso pe kana se. Biloko nyoso zo mona o matériel eza vanité de vanité. Ya wolinga mutu na ndenga bien te. Olinga pena ndeko na yo na ndenga bien te. So lingete psake no tete. Mona ba mbongo na yo. Omoni na bomengo na yo. Omoni na ba na suki nyoso za nango na lingi na ngati. Po na lingi na bolingo na yo te. Na opesa bolingo te. Mais motema nini batu basa nango? Opesa mutu bolingo. Mais na motema olingi yete. Motema nini wana? Makambo to so sala mafote ya biso bandeko nanga. Batu ba kufa na makambo ebele. Batu ba kufa mambo ebele. Mususu alakisaka mwasi mbongo. Alakisa mwasi ki no ngai na na la. Moninga ne. C'est-à-dire il faut mettre tout na note. Alingi nga pona mbongo na ngato alinga pona nini? Po muto ko linga yo pona muto alinga pona bolinga solo. Akoki jamais ko yebisa ba docteur ba débrancher yo. Jamais muto alinga na bolinga solo ko ba ke no te bo débrancher yo. Pendant que bi so ba débrancher yo, donc olimo na mukili yo ozali souté. Muto olinga ki okomona ye atazo azo sala pipi kaka na bilamba yo oza wana pona ye le meilleur bozaki ensemble le bolingo moi zala pour le meilleur ce que tant pire est commis un temps maman frère Jacques dormait vous tout ravelé comme les maman mutakimi et beli baza bakima mais beli basunda mibali ni wana on sona ye bikutu mbetan zana balar mobali kutu nda lingaka nde ye ya zero kwa deuxième bureau mobali lingaka nde ye makasi mais tant mobali akomi na ba contretemps tant mobali akomi ko bela mobali akomi ko sala ba besoin nyoso na bilamba ya akomi ko kima wote nga mona mona ezate docteur Epsengai na mona susu ba pekisa ki ngai batamini mo ba pekisa elongi obande ko lula soko lula ke elongi na solo. Obi vina biso batu hein. Vina biso batu. Moi pour yeba te mutango, o mo pe mutango pe boboti ne pe bana. Boboti ne pe bana pe mais mutango me mieux na liwa. Comme na maladi mutango kimio. Tout se paye ici. Nyoso et futa magamu. Là les sabatu soko lingi mwasi fo luko yeba nanu mwasi wa lingi ndenge nini poso mwasi lingi na yeyote oyeba nguti neti oyo eza clair na Kinshasa na Maroc na Maroc mwasi linga kyote o mwasi wa mona na Maroc mwasi lingi yote
Tant que changer profil, il y a mon abété le mois 6 non, na ministre de tout son boye, dans les États-Unis. T'as là où photo ta numéro là, moi ça bien que mon grand son iPhone États-Unis sonné. Allez moi ça mon salaud avance. Au moins que émotion et puis nzamba zo la qui ta mususu, ya mo moni ya moko. De balobara Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre. Manière nyoso nzamba kolobela yo yoka. Yoka. Mais quand on peut goûter là, parce que nzamba goza na plan ma bé pour na yote. Nzamba goza na plan ma bé te. Nzamba mo bila no te moi na nga yoyo. So zo na moi si moi na nga kokufa. Nzamba ndo la kru biloko moko boye. Nzamba mdo la kisayo. Ba master bando lo tero ba moi ça masa lo tero ndo kokufi. So moi si on a Kinshasa l'air aye a katio relation na batutu. Mutamala mo sangisa, mutamala mo pansara batute. Mo se ko kuta yo na ba master na ye, na ba master na yo. Mais akati, c'est-à-dire yo za na master te do yo za ga yo na ye. Eza mawa. Pe pasi. Makambo zo salama, mo komona kendaki na matango na ndo filmer awa. Na filmer. Namona ka bobu après wana azela c'est tout tant bazo kota mbali na nini bande kwa mosi bakimisi mosi parce que basi balingela mosi fa ba beta e poni mosi wana abenga na ba camarade mobali tout obina ba camarade mobali ko donc bazo kiper ku tout yazo lela donc ezali ezana tolo de la vie ezawana on va venir no soka ba kota sama bel donc tant ka ba ngwa do saka nini wana mbala moko bande odi babimisi bakimisi poni balobi mwana mwasi wana anyokoli mobali epi mobali nenga kufela e bana te auta musala eka bo alieka elomo wapo na ko muka ndezaka nasoka moto nasoka bien te désagréable nzoto bien te elo mema muto ana liwo soki pe baloba soki pe poison sepeni pendant que aboya mobali wana azata na master ti tika mobali na yo tika mobali azana mwa calme mobali azana camarade te mobali azaka yemoko ti bakomaka ba mibali na bande ko musu kutu bapusa na soupe mi bande obi bakima pa na bango moi sinon azana ndeni moi si oyozwa azana ndeni mwasi oyo yozwa azara ndenge ni babetelaki maboko mwasi oyo yozwa alinga ko ya solo soka alinga ko ya solo gloire à Dieu so alinga ko ya solo tuka tosenga na nzambe bokumela mais so alinga ko ya solo te ndeko fo yebela pour mwasi wana ko tala lelo ba jani fay ba kenda tazo loba na tanga kombo ndeko na musu oto to so la disolo suli ndeko na nani lugo pa to kende akei na minto yo histoire na ye est terminée histoire obeta maisuti et to beta sko kwa neti ke non fait possible super mayele ko yeba ndeko salam moi si bozali na bana mais motema na ye yo yebi yango ti ça craint biso to leka awa kaka poto pesa batu moi mayele lisolo e uti États-Unis et si il y a déjà ndeko pa boya kito cha voice na ye c'est vrai que lisolo za imo mulai ma solo surtout ana ngoza milai mais to sali mo effort et robimisa lisolo oyo et ça mine États-Unis ndeko na utaki Maroc bato bazana bayibi na utanga na to kotanga na Charlotte et ça na Charlotte ko to tanga en États-Unis na Charlotte parce que ndeko kufa na ye mais moi si on a lelo kinzunga ya kosakana te na yo kanisi makambo yo sala yo kanisi nzambe otika ka onde moi faut vivre na kimia ta oko vivre na kimia te donc soki olia mbongo mwana mobali oyo ata ya muke ata mbongo kinaka ngola soki ata mbongo na muke kota ina kati ndeko loko sere omo pe batango bizarre omo batango ka mwa ba sai na nzambe
Comment on va batonga au frère donc Moussa Nzambe, prophète, pasteur, berger, évangéliste, batonga bachar na bango wana. Batu moko sans pitié ko sala. Si on dewa kufa kota sa mabele. So yo liambo on ata moké et contribuer na ba voyage na yo. Luka vraiment c'est Nzambe pardon. Luka pena au c'est Nzambe pena. Donc c'est-à-dire se convertir sincèrement. Luka pena bongo la motema no pena ndenge ya solo. So pena tango c'est Nzambe pardon tous les jours parce que participer à liwa. Moi si andenge na ko ndima ba débrancher mobali na ye. Moi si andenge nini. Alinga kiota. To banol tango linga na Facebook aboyaka. Moi si alinga kayota. Ba parents no ba ebisa ko kiaza moi si ba zo sentir yete. Moi si alinga kiota. Tant comme les États-Unis moi si ko pesa yo accord na que non voilà, j'accepte. Donc moi si alinga ki États-Unis na yo, moi si alinga ki poto parce qu'il y avait que beng c'est na poto. Parce que le moi ça tika na poto yo kufa. Tout est vanité. O potika nango wana. O sa de nango lo to ko ndokaka. O ko ndokaka kayen quoi. O so comprendre. Le ba monyo awa, le ba monyo kuna, le ba monyo kuna, le ba monyo kuna. Libala ngo libala ngo e ovanda pété. Libala ngo e vanda ta. Nzamba ko tchabino na moi shanga na mito to so bo aza kuna. En États-Unis na mobali wana. Comme moi, au côté na Kangada dia. Aussi yoko to ngoko déjà 10e ou 15e émission Kangada dia ngoko déjà. Au rataka pour du selon zait mo mulai sengi to kangisa ngona yona bisa batu. À chaque fois banso na bino nyos tu ezali. To bungisa tali solo mo te tu ezali. Ndeko na banza koyoka ndeko bandeko babenga ingayo bapesenga masolo oyo na bazi boyoka lisolo comprendre pendant que non biso bo to boka lisolo ti mawa mingi donc na vie cause à la précédé sokutena moi si cause à précédé ba ona babaliti sokutena moi si conseil gratuit cause à non précédé Luka vraiment oh yé banane moi si wana très bien. Basi nous soutien, tout le bela, tout le bela fait aussi salami. Vous êtes obligé fait. Le coïe banane moi si oyo aussi famille les andengeni. Le coïe ba moi si on va zandengeni. Le coïe parce que moi si nous sommes en blague non ba amen belé na muno na ye. Ba nzambe so et par la grâce de Dieu belé na muno ko sambele belé nzo na motema na ye. Na motema. Ngona nzema mwa nemba kababi nzambatala kitokote ya solo nzambatala ka motema nzambatala rande motema nzambatala rateo soki kubaba ba amen ba ko sambele nzambatala ngote nzambaza mutu atala ka motema tama kambo to ko mona nango ndeko na biso mobali aluki vine na pasi. Aïe tika bombo ati aïe tika mokili oyo tu vivre na bisopeka une fois soko lingi bala ndonga soit na temps soit penza temps lukana no yeba penda moi si oyo za ko bala azandenge nini lukana no yeba moi si ozo bala azandenge nini lukana no yeba moi si nazo bala oyo azo ya pona nini alinginga pona nini alinge liyo nini. Et mon pauvre na moi si no tuna sérieux linganga poni otuni est-ce que pena faut tuna ngwa tuna ba est-ce que pena mukolo mukomonga nos attentes sur na contretemps malade bien nini est-ce que yo pena otika ngati nako tuna oyo kana o yo kana likantina na malade boko boye sonné parce que mobala osala ngoti mobala ni biso mibala neto la ba débrancher moi si na ngate botika e asa wana ngabona usunga mwasi na ngai na usunga ye te na utika mwasi na ngaboti atolinga yimbongo mutanga tolinga ye mutango te undi maba débrancher ye tika kufa ne ye mo soka kufa kufi yo undi matin oko participer na liwa mutu te on a participation parce que pour la monde là mon ngelo te mais biso to mona ngoya participation parce que mundele soki ba débrancher qui ezali po yo pesa ki accord na yo bi bon d'accord bo débrancher
Tuna mwasi na yo. Okomoko otinda te ba débrancher nga. Olembango bitete te maladie pe leki akufa kaka. Olembanga te. Tango za na bombo ndeko na nga sala tout. Luka kimia na mutu tout. Kozala un esprit, moi c'est l'esprit il y a ko séparer te. Parce que akuta ki yona batu. Akuta ki yona batu. Malgré ma problème, mais on doit vivre dans batu. Pour te vivre avec un batu. Et moi si aïe, a oti kinchasa aïe, à faire séparer yona batu tout na ba master tout au Cabo na bango. Otsala ka bino mi balé. Eh bo kekuna, a qu'est-ce que vous me dites maintenant? Ba débrancher ya kende. A kende na lembi ya kende. Pour ça ba conseil, tam susu, ba camarade, tam susu pe Joana kam tem c'est que non. Eh t'es bon yo jeune, li bala ngwa ka boko dans ma maladie boy. Ba débrancher kaka. Ute mamutu. Mawa mingi. Voilà bande ko ngai. Yana lobia so ngo bala moi 6 zoa pe na moi temps. Kala ba parents bazaki, on moni kala étape fiancée bande ko umela na yo mutu mungu na Kinshasa ba singa buta ba la vie na bazo ba la mikolo na tika ka na fiancée wana ça fait plus de 20 ans bazaka na fiancée mais ba obala na mikolo yo. Donc c'est vrai que les a belé mais on a torté parce que vieux na ngana pe na yibi aluki mbongo na pasi ye moko aluki mbongo na pasi titi dale. Moi, si on y a un autre loi, qui a 20 ans, mais bon, voilà. Donc, ça dit, soit temps, moi si na yo, y a bien moi si oyo, l'ingyo comme ça y est, moi si na yo. Est-ce que vous avez moi si na yo? To, aza moi si ya biloko, oyo zanango. Parce que ce que moi si oyo yo, en tout cas, y a pas que a otika yote partout que zala. Problème nous c'est là yo moi si on a soutenir yo, on a besoin bien. On a besoin de bandeko basi ozana mwa mawa ende na lobaki na debi pona cité na ngai pona sisa ozana mwa mawa s'il te plaît zapi na mwa mawa ibaki azape mwana batu auta pe na libota bandeko misusu o ba kontaka surier donc moye e osala trop moné na famille na bango soko lingi ete kolinga mbongo na eta kolinga poto na eta. C'est vrai que les gens n'ont pas pris celle sur des manches. Il y a poto comme on a poto on l'accès bizarre les boys. C'est vrai. Si on était en tout cas, t'es conseil local, conseil gratuit. Un jour, et qu'on rattrape pas caillou. Un jour, et qu'on tourne à caillou. Qu'on s'ala mabé. Un jour, et au fout mabé, mabé fout à normal. Merci, Nabilo Bandeko Bolandi Bisso. Otikala, toujours. Branché, scotché dans Kanga Dadi, dans tout le la vie officielle. Tokutani, na pourquoi Kanga Dadi, Kanga Daju. Merci beaucoup. Stade de martyr et comme un stade Aliwa. Bandoki basangani na stade de martyr. Ona kobo mabai nyoraye. Mawao. Ona kobo mabafamia bato. Nyoso wanai. Ona bisengo ya mokili. Nyoso wanai. Ona bisengo ya mokili. Hello kubuzo bosa nao. Jijima ya soka. Basangani na stade de martyr. Ona kobo mabai. Mawao. Ona kobo mabafamia bato. Nyoso wanai. Ona bisengo ya mokili. Nyoso wanai. Ona bomengo ya mokili. Hello kubuzo bosa nao. Jijima ya soka. L'homme récoltera ce qu'il aura semé. Galaxy 7. Nyonso bozo sala bato yeso akufela bokofuta un jour bancho Moka mobimba babumaka bato bakanga kabangote Moka mobimba babumaka bato
bakojuge bino na mabe bozosala na mboka ya Kongo. Mboka mobimba babomaka bato bakangaka bango te. Mboka mobimba babomaka bato bakangaka bango te. Bango nyonso musicien, ma faux pasteur, ma faux chanteur, ça va qu'on juge bino na mabe bozo sala na mboka. Les femmes sont violées, malmenées, maltraitées, abusées, mawaningue. Il n'y a pas de vraie justice dans les mondes. Nous attendons la justice de Dieu. Makieza pour la loisir et communauté de mesure. Démonstration pour la popularité. Ma innocent bazokweya na sacrifice diabolique. Pokolingo zala esclavia moto lokola yo. Yeswa kufa poyo zala mumbwa moto de. Eli 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 la basta badani. de connaissance bazoyokola bana nzambe basinya pata makila kolanda bango te basi babunga nzela mbato kosa banto bakanya pemba bankanya kosa bankanya okosala juge mokolo asuka ye omabe bozosala bokofutango. L'homme récoltera ce qu'il aura semé. Bacho, Andoki, Mosa Bacho, Bankanya Pemba, Bankanya, Andoki, Mosa Bankanya. Mosakana, Oluka succès na kisi, Mosakana, a pasteur, les escouts dans l'évangile, Mosakana. La nouvelle génération. Opepe ambula elekeli ngayo ngambo ya ebale buji na maboko sherie boni lisusu okanga kanda kati ya bolingo aspe na kobondelo zongisa bolingo yo esilaki te lelo yokeyo sheria mama ati nani alula yote nani alula yote na kitoko na yo nasengaki na nzambe po tovanda sekoseko nabondelaki makasi
astre ya mama nakotaki bandako ya nzambe nyonso ya mokili nabondelaki makasi astre ya mama nani alula yo te nani alula yo te na kitoko na yo nasengaki na nzambe po tovanda sekoseko nabondelaki makasi astre ya mama nakotaki bandako ya nzambe nyonso ya mokili nabondelaki makasi astre ya mama makambo maleki mokili ya nzambe mokonzi epai ozali ngai awa mawa na motema ye mokili ya nzambe makambo maleki mokili ya nzambe makambo maleki mokili ya nzambe mokonzi ambonininga na mema ye Yo,